Exode. Kofukamela banzambo na kati ya mikolo motoba asimokolo oyo ezali na kati. Asimokolo oyo ezali na kati. Bongo na mokolo oyo ngai yawe. Bongo na mokolo oyo ngai yawe nzambe na yo na pesi yo. Koyiba nzambe na yo na pesi yo. Koyiba te. Kokosela te. Kokosela moninga makambu te. To moninga makambu te. Tosa leta. Pamba te boko. Koswana te kobunda pe te. Bamakaku nyonso kolia te. Bamakaku nyonso kolia te. Kolia pe nyoka te.
Esengami pasteur Zomi, c'est-à-dire 20 pasteurs, temple pour na kosunga baye balingba tubela pambate fou les abonnés. Kombo na Nzambe tata biso eza na ba famille babi nde na nzela wana na mama pe na révérend inspecteur national Manuel Sapalo Yaza exécutif ya Angola agole liboso
Pwete akwa kusunga biso na likambo yangu. Pe ya basatu na Revera Mabanza Landu yazali ya documentation et archive ya RDC. Nde bango basatu bakomemisa biso mukumba ya mokili mobimba na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Tata Mwanda Velela, Tata Simon Lemvo, kadi twa utu kila munanti ya manga makondolo unsongia na meso maku, kadi tuini kinintumie to mundiambudia biwe to usakidiana. Si kwa kumuna unene waku kadi nkenda za kuzazi nene, mubeto bana bingi kukanti muna nkenda zaku, utuge Nzambie tonkitule nzaini kukininge kwa kunikuniyo luvuvamu tata tala nzaini kukini lubya ikaonda bantu kagena ni wankakalenda tula luvuvamu tata diangenda kuntima ngevo mana maonzo mange tata diangenda wata imama totamu ndela ndosi kutweni na mpasizelezi kubabingi bakangamane munatupita kati kwa milangi betabo kila nkumbu yange tata Mwanda Velela luvuva mutulombele muna makongo matatu mena muna luvuva mutulombele mudibundu tata tala dibundu dieki na ntengo diaka tutadi sangindu zetu zisuki di papa bonso bankwa dingala batanga vo papa to tutani na mira makwanza Mwanda Velela ngeka katutadidi utubanzila kwetu yemenga matunwa matunati na luvuva mu na mvula ukadikoluka tolombele tikongeze ndomba zetu nsambu tulombeleza sikila mubeto tukawawu ya ye mwana ye tata Mwanda Velela Mesoma ya muna fina maisu wiza wakia nzisa mo Murejina da Kaunga tata, Kaunga mwana, yuri tata Simo Kimbangu Kyanga. Kusakulila Kaunga ketu, uhakutulufunga putu, kukakweju wa iwana wa mwako wa uhanga ndolelu.
mangana jetu auchi alioze na keke jove na upalu huowe uzo unaringi wa mkachi ketu kalunga ketu utulwili na cheka cheka ndo palanga atandu ino talalifuchi lina kupinda Congo RDC, Congo Brazzaville. Vana jowe avulu na oliwi bacheli na kwenda na viteta hamitu kimbangu. Tuli vana jowe sata sena tulani hakai chitanga chayo ni zambi tata ni zambi mwana tungili. Na misongo ina kutukwata kaisho lila tata Simoki Mbangu. Tunakunjikana wakoto wakwa bazuwale mchi. Wanahichika upite, wanahichika lisemuka. Oloze ya mwono uparike kumu akuwa na uhinzi kiyo mkasi katisemuku mbahenga tutuwali ukulungunga. Mulifuchi milimi ya uchi tata Simoki Mbangu. Sokolo la milimu kwasa kumujimba chanda machiza kuliyo tata Simoki utulinge yo kulita na upa huo kumajinga atatu ajila izidi dowiza evuluzi uzungidi mao tonge yozeyemo yuvu yo kufu gila yo makasiko yuvu yo langa kwa naena okombo tata ya mwana peta molimo santo peta molimo santo basi molimo bango kya merci na mayemna ya papa tokobakisa nini boza yo ko kalibonela batema somote lembisa biso pesio merci na tina esengo tozana ya komona ete tango lengombe kokisaki 100 ans tozwaki promesse ya le 6 avril et comme un jour férié chômé payé biso tozwi promesse ya munene sainte et comme ezala organisé na mikanda monso ya nkamba l'état azwango en main totondisa mine esengo kasi ntango 7 abotamaki 105 ans après mbeka biso tata Simoki Mbangu molimo santo okotika kaka tozala kaka na pasi tobotama na pasi alors que mokili na biso le plus riche bazala na esengo na manso bazala nango posa bazala nango bato ebele bazala na pasi nzambe na biso okotika kaka tozala na bacondition ya boye bongisa mokili na biso bongisa lingomba longola biso na pasi longola biso na kokelela atako mokili mwandambu ya bano bayebi yo ata na bango ofungola motema te obongi lokola biso mabo nzambe na biso 5 ans lingomba na biso tozana elikia et tokofungola motema okotala mabongo na biso nesengo papa nkolo tolobaki ete mokolo mosusu bokoseka pene minoko epasuka zela toza kozela tosepela toyebi ete ezalaka ville sainte banda 1921
États zwango en charge ezali ka munene nzamba wa kanisila lo mokolo ya lambo botala masumu na biso te bolimbisa yango to bongo na nzoto pe na molimo tuka o kombo ta mona peta molimo santo. Amen. Ta mwana pe tata molimo santo ra ntangu na kweti reverend batata selu na bamama selu
Tobondela. Na bolingo na bino misato ya bule tata nzambe nkoliso tata molimo mosantu. Tata molimo mosantu yo papa Simo Kimbangu Kyanga. Nzambe abikamo papa na biso. Yo nde otonda na bomengo papa. Mikolo nyonso tosali papa tokomi na saa 5 malako na bino botikelaki biso totonga Yerusalem. Esika oyo tangaki yango lokola me mukanda moko eza na tina na yango tobongisi yango na mokolo lelo tukumi bale na sambo kino 1 Corinthiens chapitre 11 verset 27 à 29 et Jean 6 52 à 56. Soki tozwi na biso na mikanda to ya Biblia 26 à 28. 26. Taye alobi bokamata bolia. Oyo ezali nzoto na ngai. Nasima asambeli pona kopesa apesi kopo na bayekoli na ye pe alobi bomela yango pamba te oyo yango nde moto pana mpona bato ebele bazwa bolimbisi ya masumu ndenge 1 Corinthiens chapitre 11 kuna yango wana pa pe ameli kopo ya nkolo nzoto pe makila ya nkolo te alia lipa oyo mpe osani ete ezali nzoto ya nkolo ya Jean chapitre 6 kuna nde tokotala tina na Jean chapitre 6 à 56.
awa ndenge nini moto akopesa biso nzoto ya ye po tolia yango. Yesu azongisili bango boye: nazali koloba na bino ya solo, soki bolei nzoto ya mwana na moto te, pe soki bomeli makila na ye te, bokozwa bomoi ya seko te. Moto oyo akolia nzoto na ngai pe akomela makila na ngai akolia bomoi ya seko, mpe ngai nakoseko. Pe nazali kopesa po bato bamela yango solo. Moto oyo ngai biso na ye tozali moto moko. Tobondela mwana pe tata molimo santu. Tata molimo santu, papa Nzambe ya mawa, Nzambe ya bolingo, ngale nazali kaka ekelamu na yo, nafongola mukanda oyo etondi na makambo yo pesinga nguya oyo, pesinga makasi oyo, pote na esika oyo poto kabola Nzambe na bandeko. Ateneke ne musika bele présence na yo kosukisa yango yo zala tata molimo santu pe kolomwa suka obikisa mo santu akape yango totala kape loko 1 courant kimbangis 1 20 courant kimbangis à côté de téléphone à tous les niveaux. Conscience c'est quand ngai tata pasteur mama Seli tata Longi mama Longi 105 ans conscience okona moko nyonso feza na azana éthique pe azana tatoyo aza yangonde eko différent tatoyo aza yangonde eko différencier biso papa zane sengo pambate azali na tobongwana lobi tolandi papa nsongo to changer comportement to saka mibeko pe mitindo ya Nzambe ete akoya na mobeko malako ya tata Nzambe. Position na ngai position nation boye mibale misatu basangani, on sait pas ça, faisons ceci. J'ai bizaleli tozaba sali, c'est lui le patron et musali a volonté ya patronaye et notre faut directement la famille sainte point bas sali la mitindo ya tata molimo santo Nzambe po ete tata Nzambe tozwi moko ego cadre na matei na biso kokumisa banzambe mususu te bobele ngai bic magique lunette magique soto lati yango nezo
Yo kansi muina papa za musika, mais za kati na biso. Vers la fin de l'année 2025, abete bazimbisi pambate pouvoir na boza satanique tozana yango to tenter atata nzambe. Mibeko zomi na mibale identité église kimbangiste ya yokura kimbangiste. Kanda na muninga na yote ko banda tongo ti pourquoi? Est-ce que tu es propre? To kuma pene ndenge papa dianga lobi eza ba moment rare to kuma ka pene la papa diangi nango yekaka tozana esiko zomi atata to kuma ka pene la papa diangi nango yekaka tozana esiko zomi atata nzambe to tangango 13 fois 52 fois et nambula yoko ezanga tina to alors yozo salango faut faire très attention. C'est pour ça que nous mettons le lengue. Oui, l'église il mangue c'est ceux qui sont hollandais qui kabango mais tu comme na lelote. Voilà. Na ba maman to changer bizaleli. Tolonga na biso na makambo ezanga tina babito tosa mibeko ya nzambe kasi na lelo babisi biso te tokumisa kaka be papa Simo ki manki ya nzambe mais tosa na banzambe mususu te koloba nous c'est la oh là mais tu n'es pas kimbangiste, tu n'es pas kimbangiste mutu na mutu abongwana mais quel type de mbongwana dangereux pour ce que mutu changer oza tu to ya nyoka. Ata obombami tabiso to ailleurs to ebete to zazosa ezana musika nzamba zomona yo yokanisi obombami bongwana banga masumu bongwana ya umu bongwana ya manzambe ma masoko sala omokili monio bongwana banga na nzambe batata na bamama ba o nyos tokosaka na nkuku papa zali komona biso tosala keba yango mais ce qui te bon humanité, ils passent. Les montages, les réseaux sociaux. Il y a bisoté. Ndenge to kukisi sa eseli. To zongela lisusu te. Soko zongela ngo kominyoka. Mais to zakoya papillon. Ki peka peka. To bongwani mbalamoko. Alongisa biso na mukolo ya suka. Tina 32e verset bazole mankamba 5 anyo soyo. Mais eloko nini ekosaki liwa du bongoti. Kailanga, un cultivateur. Abel mubokoli ya banyama. Kaye a comprendre réaction tata Nzambe. Nzambe a sepeli mingi na likabo ya Abel. Nzambe alakaki ye déjà te soko sali masumu soko sali masumu poete tokende de l'avant. Nos exemple moko na respect otozolo bawana botosi. Repenta moka benga abi papa na yambi chef de mouvement service associé au consort. Mais c'est comme si gouverneur ringo yamba iti. Oh, ponani abi meazomo na signature ya président de Dikole. Na kimbangi na iti. Na document na iti. Kabambo? Repenta benga. Papa président Dikole na sani. Nga sona biso ko yamba ite.
A comprendre yote. Recadrer. Kembala sima, faut que na témoignage parce que c'est lui, yenda zota la RDC mobimba. Yenda ko informer tata wana to mutu na autorité que talaboy. Pour na réussite sala ya yeli. Et le repentant a compris. Ordre singili zala. Donc batata la maman, c'est très important. Ce qui tâche ça yote ya yote les tikana oyo bapesi yango asala yango yangwana 105 ans. Ah tata mama ngana tozana positionner tozana changement de mentalité et ne ba bisi biso te tomi petola petolanga mobikisi nze mwari toyoki yango jejeki ayimbaki yango tomi petola batata na bamama tozoleka na vif sa sujet na biso mais na 8e précepte de l'église balobi kokenda ndako ya nganga nkisi te mpe kosala nkisi te mutu na mayele na ye tolanda oyo bazali koyebisa biso yango wana nde ekolongisa biso. Likambo tozala yango lelo tozala likambo ya la communion do thème central na biso yango wana communion sainte seine ou eucharistie yango tofandeli awa lelo. Lingomba na biso efanda utakala na tango ya période de clandestinité awe monana kete likambo tofandeli awa esalamaki na mboka Lukengo epa ekani ya mama Mbonga Thérèse na 1921 d'une manière officieuse nde esalamaka kuna. Alors epusi ti comme le 6 avril 1971 ou bien 1971 nde officiellement communion eliamaki awa na Nkamba d'une manière officielle. Biso maloba tata Simo Kimwa Nkiangani yeme ipika tata yange na kuntima ebete biso toza richo ba frontière pe koza ya kokangama me biso tolia liambo tokolia communion pamba te ba makambo nyonso tosalaka tozala ngwana na kata RDC tala avantage oyo biso tozana yango nde nkolo Yesu ya Nazareth papa de alunga na kiangani Salomon abelaka na le 25 mai l'an 2000 Noël nde na le 26 mai l'an 2000 nde communion ya yambo ya Noël eliamaki na dati wana awa na Yerusalemu yasika yango ko monete ville sainte Galata kolekawa akotangela biso les interdits pour la kolia elambo okoyoka konete ozala basi mbale kolia elambo te ozala makambo na parke kolia elambo te yo ozamwa yo tata ozala basi mbale yo mama okotana libala boye kolia ainsi de suite olia ki mutabali ça qui boye. Ce sont les interdits de l'église oyo te et ko permettre yo te olia elambo bako toyoka ngokala mingi te ba maman toleki na lombango na mkanda liboso totangaki verset 26 à 28. Le l'institution de la communion, l'institution de la Sainte Seine.
nde akuti bango na kolia. Nzambe apesi merci na tata Nzambe akati katika soto na ngai oyo akomelaka yango bakila ya nkolo olienzo ya nkolo bosali alliance ya sika na tata Nzambe. Donc c'est très important ngai mutu nga kimbangisi yo kimbangisi toliaka elambo pamba te na kolia elambo tozo sala boyokani ya sika na tata Nzambe. Moko na akotumituna mais nga na liete lelo po na nini? C'est-à-dire oyebi kati na yo maye ozali kosala maye na ba mama kole so azaki gato lipa. Mais biso ou les 1971 ou 71 to liaka elambo biloko na biso moko. Donc ta na ba mama biso ezalete gâteau na miel diuliwe na maya nkamba to maya sima to obeniti yo monongo eloko pamba yo monongo kaboye. Mais tangu que euti na bo na sacristie ekomi awa tata molimo centre tokomona ekala mingi te na pembe pembe Nzambe tangu ye akopronosaka libondeli na suka tango apesi yango atuti yango esili e nzoto wana na makila na yango poison e komi poison pamba te omi petoli te mingi bakoma na ba inapte pona likambo yango yango wana batata na ba tango libondeli ya tata molimo gâteau qu'il a un colo. Donc tout ça là qu'il a un colo. Donc tout ça là est très attention. Okoto nama loboko lwanza ya o nama oye bindio oye baka oye baka okotu ole yango alelu nama ole yango aleluya aleluya okotu nama nzoto yankolo ole yango kinweko yaye obosani yango oye baka okotu nama nzoto yankolo ole yango okanisa ye kinweko yaye obosani yango oye baka okotu makila mankolo omeli mango aleluya omeli mango okanisaka aleluya aleluya okotu nama makila mankolo inweko yaye
obosani mango oye baka okotu mango oye baka unama. Tobengi papa secrétaire. Kombo ya tata mwana Kombo ya tata mwana pe tata molimo santu lelo mokolo ya pe tata molimo santu lelo mokolo ya mine mokolo ya libolu Kovei yazali président du collège RDC Matei ya bongiseli biso na mikanda Tembo ya Dawidi ya nkama na zomi na libwa Nkama tuku motoba akei na mokanda ya mibale okapo ya tuku mibale nzela ya yambo kino zomi na sambo atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingo akei na mokanda ya Matai mokapo ya tuku mibale na motoba nzela ya tuku mibale na motoba kino tuku mibale na mwambe ya liboso ya bakolinto mokapo ya zomi na moko nze tuku mibale na libwa pe ya sukisi mokapo ya motoba nzela ya tuku mitano na mibale qui verset 1 à 2 et verset 5. Exode chapitre 20 verset 1 à 17, lecture des 12 préceptes de notre chère Église. 28, 1 Corinthiens chapitre 11 verset et Jean chapitre 6 verset 52 à 50. Tozali na cérémonie monene ya elambo nde tosengi na baye babongisami baleka liboso ya micro. Merci. Yetata mwanda velela bon yetata mwanda velela bon lombele ya kimvuka vokele kya yelu oluka inire na mwanzo kienga pona Jeremy kaka papa mfu pona kosala na communion biso peto former une délégation de kokunda ndeko na biso na cimetière ya Ngombe Kintsuka de sengami na papa directeur ya transport
Reverend Maya to oyo azali kosala kuna na transport obongisa bus ekende kotika bambuta ya Lingomba na cimetière na banza kuna toleki petu yokani nkama yetano zifweni toka tata Simoni Kimbangu kayandikila salukiani lumbu kya unu mubundu dia mfumoto Yesu Kristo kwa ndili bonso ziwena yeto tunuanga nlekolo kia le 25 Mai mbutukulu ya mfumoto Yesu Kristo tata dia lunga na kianga ngampenlekolo ngatunlekolo diena dia mbote vondondo mubundu dia tata Simoni Kimbangu munuanga nlekolo yevwanda ngafuluki mosi meza mamosi yemfumoto Yesu Kristo kadivo vengi dio wena yevuvu kya lufuluku mundhangwa mbaninu nlekolo munwawo nge munkuikizi fote kukikubika kala yefuka tekila wanwan lekolo mubundu dia tata mwanda velela nkinzi wanthete wanlekolo kama muna 1971 ikina twanwan lekolo wanthete bonso butu vovelevo lekolo fweti kukiludika fweti kukikubika yondoke na yeluveko munolo vokwe kulendi nwan lekoloko ovo kunganda libundu wena kwa beto tunakunsya bitumbu vokunganda libundu wena kwa vutu kidietiko kulendi nwan lekoloko vobakento bole bena yako kulendi nwan lekoloko ngeye mama vokulongo lwanzole wena kulendi nwan lekoloko tata ye mama iluzinga nganzoyi mosi lwakwela na mukisinsi lwakwela na mpekwa luyalu kansi voka la kwela ni eti mukinzambiko kulendi nwan lekoloko vowena ye diambu ye mfina ngani aku ngatumpangi aku kansi kalawisa ni etiko kulendi nwan lekoloko mukati kwanzo vonguisa ni yambote nkhatu tuka tata ye mama ngatu tata ye bana
ngatu mama yebana kalulendi nwanle koloko ovo kunzwa nganga wa yele ngatu kunzwa mpikudi mukwenda fimpi saketi nkya mambu ngatu kwa bamarabu vosumu wavanga mukintsweki kwa ntima zeivo diambu diambi wavanga lendi nwanle koloko nso tekila wadia nitwa mfumu wetu Yesu Kristo yenua menga mandi fwetiteka kukikubika nkwikizi lekolo muntsoniko okwena wakuba mako kunweko kakukambi kovo bungena mfumu nanga sibenda kunthodi khatu vokwena wakuba mako kunwenle koloko bampangizeto minkuikisi mena mumabundu mankaka bonso mumpelo ngatu muminsioni ngatu mu arme di sali vobena kwao bakubama balenda kwao nwanle kolo wa bundu lya kimbangiste kansi beto minkuikisi mya kimbangiste katulendi nwanle kolo wa bundu lya nkaka ko ekumakadi bima bisalulwanga nlekolo mumabundu momo byankaka biena nkhanku musu kwa beto mubundu dia tata mwanda velela mwana ekoloko volwena ye mambo kumbazi ya nkanu tribunal nanga mambo mena yeno ku tribunal kansi kama ziko conseil ya dibundu ngatu kukonta pizeto kansi mambo meno kama baki nimeneti nzila ko ndi nwanle koloko ovumbakanise na yenu ufulu bya bisalu muzinzo ngatu voketi situbokilanga vozi conflit kalulendi nwa nle koloko ntsoni dianga ngeye mweni foko na walula mako duda mawonso no fuma manisi bosi unwa nle kolo vava tinkhumbu zabantu banakwenda sambila munzo ya nlekolo sakristi bantu eba Révérend Urbain Swalenge Bernard, Révérend Sukami Mambona Léon, Révérend Mududu Ndompa Ulukovei, Révérend Katembo
Meya Monio Révérend Kayanienzi Alphonse, ye Révérend Luf Kyokitufaika munzwa communion banasambila kuzulwa mongo. Révérend Mududu Ndom Paul, Révérend Sukami Mambona, ya mukwenda vana communion tuka mu temple à la suivi ye musique temple Révérend Lumamba, Révérende Lelo Poba, Révérende Luyindu la Hélène, Sangu, Diacre Jancito Raoul, Diaconesse Amando Ndola, Diaconesse Mungula Ngumbi. Kanweno nateye kuna lukengo ngatu vokuyanda. Révérend Ijia Soneka, Révérend Kun Diacre Ashai Ngehanja, Diacre Lando Boniface, Diaconesse Lukuli, Diaconesse Kilumwini, Kamason Yengombe Kinsuka, Révérend Lubanza Dio Samuel, Révérend Biwamba Ndosimao, Diacre Madiamba Jacques, Diacre Dialunga Nasudi, Diaconesse Pemba Nkiama, Diaconesse Pemba Kamasa, Kanfuma, Révérend Kukesi ma Bible, Diacre Tobi Mafuta, Diaconesse Kaje Gulola Kankipaku, Révérende Bokopile Bébé, Révérende Akeboa Virginie, Diacre Mokako, Diacre Musanga, Diaconesse Ilanga Odette, Diaconesse Dihacheline. Tu es concerné, Moussa, tu as telama, ye tu as un programme, quoi tata mwanda velela.
travers le monde en train de suivre Kwanzambe Monene ya mboka Nkamba et pa wapi to ya nkolo na biso Yesu Kristo yambo te ye akende asengaki ete esengeli nzoto mpe komela makila na ye soki tokosalaka yango tokozala bomoko biso na biso. Ndo Paulo Corveille oyo a président azalaki du collège exécutif na République démocratique ya elambo ye mokonkolo Yesu libali ya nzoto na ye bato bamonaki yango ete wana nzoto kasi ye alobaki ete soki bolingi ngai tina wana lelo kuna batata nganga nzambe bazali komilengeli mpona kosala libondeli ye akosala bakimbangisi tokosalelaka biloko oyo koutaka na bamtano mpona kosala communion to mpe elambo tina eyolanda ndimbola epesameli biso na papa ali moto ababale to mpe mwasi ya mibale epesameli biso na papa ali moto ababale to mpe mwasi ya mibale na kati lambo te bandimi soki ye abongami amibongisi na Yezuzi likambo wana na nekata okoki kolia elambo te soki pe kolia elambo te pamba te ko malamu te solo ekomemaka kono ekoyaka na nzoto bolembu ekoyaka na nzoto mibeko tina ewana bapesi kovanda na mesa ya kolia elambo elongo na nkolo Yesu Kristo oyo alaki kasi nani akosekwa na elongo oyo atamboli ngebene na lolenge ye azali kotinda mi kolia nzoto na nkolo na kopetwama ye wana abotama nanu mbotama ya sika te akolikia na lisekwa te tala batata mama toliki ete ndimbola to meki kopesa yango wana soki pe mituna mizali solo mingi pe bakozalaka na mituna pe soki mizali sengeli kotuna yango mpote bayebi te lolenge nini likambo na
Nama
mwanda vedela tukutondele ntinu seba uti mukayengele bana babantu kunsanthawe uno betu twelemba kuzaya twakuvisa yetovwanda yaku meza mamosi bikavo programu ya onso yavanga mwana kusawisa yeledo babeno batatu balongo muse mwana yetata mwanda velela. Amen. Kadi mono ya mbulwa kwa mfumu bina bikandambika sumufutubina ikayekulwa wabonga dipa ukamana tonda wabukunadyo wavova diadi imitwami ya veno mubeno bogo lupanga mukumbambo kila moyo kila mosimpe mbungu bukamanadya wavova mbungu yayi iluwawa lulamona mumenga mami bogo luvanga yonso ndangu iloyonwa mukumbambo kila moyo kadi yonso ndangu niludya dimpa yoyo yenwa mbungu yoyo lusamunanga mfumu wa mfumu nateye kana ikuma wonso udya dimpa vonwa mbungu ya mfumu bulembo lofuanana yandi netinkanu anitu yemenga bya mfumu mudiodio bika muntu kakifyongu nina mboki kadia dimpa yenwa mbungu udianga yenwanga yeukukinuinanga mfundo so mudiambu diodio benalebakana yekimbevo bankaka babingi bafwidi musola kwa se ye mwana yetata mwanda velela. Amen. Mujina da tata mujamona mujanyuma wabonga nzambi tata kisolokele nzambi tata dialungana nzambi tata diangenda kuntima nzambi jitatu mukachida nzambi moshi papa simoti mbango kiangani nzambi yaji nzambi fumu ya mafumu kalambala ifuchi ya gaswe mate mwakelenge mundele funji kahologa mingungi aye muwalaganyi seso ya gizege neno fumia milanu nyuma jetu kwa kuhana hambaragana diavola watu kangu ile njila lusugulwa mangino aye swegudia mwila wae nugunwa mahache aye fumu lamba diavola tuli nadio hacha guvwa gutangiza gugingino tuli mudia mwila wae nukitini mava mudidu wa mwenenene dilamba hana kuhima mukachida di kajuwa na jamavu anayaga switchi mae kuhima jina daidi ya koma dipudishiwe ni bola ifise musonye kale tege didi kumbi watutuma Yesu kute ya uzagugu tuale la ula tukunge yedu selemi mbatu hete mono wa maila wo njila ja kusage sajidi ja bola nesela mukenda nukubonga kwae mujina ya tata Simoni Kimbangu Kiangani nzambi ya Zola nzambi ya Ludi nzambi ya Walakazi nzambi kati kwa bantu eke vumbandu yanya betu tukala unu ilumbu nitu tunalwa menga mfonte Yesu Kristo kwangeye biko tubanzira muto otubanzira mu muwanda makongo matatu mena munchilu zenge tata
bantu betifua menga metitiamu kangiri na kunchetu kuna SARDC kele bantu betifua sana dina vonzambi yetu mamoto mnanga kwangeye beto mpeka tulendi sayo yako tufutika katata mana lomba kwangeta atamwanda velela dina vo program kalumkia unu papa program kiaku ibotweni ori tutasalila papa bika matuana ngolo dina vo nzambi yetu ngeyo na yetu kintuadi buna luvuvamu ilavo luvuma lutuwa ku Yerusalemi lwenda munza ya mvimba sambo lusa kumtu welemvu se ye mwana tata mwanda velela munavumbwa se como Yesu tata mwanda velela beno luwiri mana malo Ensambu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwanza biwaseditu yeuntoa dia mwanda velela bika wakalanga yetu tukawa kwa yelemvu se mwane mwanda velela. Amen.
ndenge yambaki oyo etali communion tozali komona avandi wana azali koze solo tozali na eliki ete tozali kolanda bongo losambo oyo ya yambo mpona mobu oyo mpona mbala liboso ekoliama bazwamani mboka nkamba bazali le 25 mai mbotama ya nkolo yesu mpona kuna batata pasteur bazali koleka kolesa communion tozali komona basusu kolokota yango nzoto ya nkolo ezali na motuya makasi ekoki koniatama te fanfare kimbangiste bandimi bazali kokobiki ete na suka bakoyeba kopesa biso lotango ya presque nkamba la chaîne YouTube jeudi le 9 avril 2026 topé flûte kimbangiste groupe de flûtistes kimbangiste mama pasteur bazali kopesa bango pe communion mpo ete tosilisa wana tomoni batata pasteur balati kazaka pesa nzoto mosani ya nzoto akozonga ondako eke epai wapi bakoboko bakosala mosala tala lolenge ekolekelaka a cérémonie ya mokolo mwa lelo kasi toyeba ete nsima ya cérémonie oyo ya ye mpona kokende mpona kolendisa bandimi nsima na yango kobengaka ntisani mpona ngala ya le 6 avril ekokoba bongo kosala bipai biso bozali kolanda biso ekozala tozali kopesa mbote na papa bayeba boye epai boye na mboka boye nini mpe commentaire na biso ezali kokomela bino ndenge nini toliki ete banso kolanda na bokebi mpenza lolenge nini nzoto ezali kopesama na bandimi esengeli kofukama ofukami ozwi pesi yo nzoto batie nzoto likolo ya loboko ya mobali olie kasi yambo ya koya kotubela mpe otubeli masumu na yo manso epa nganga koluka te ete mpasi eyela yo soki olie nzoto na mpasi ekoyaka soki mpasi ekoya na nzoto te ata na molimo oyo aya nkolo yesu mpe tata molimo santo oyo andimi bato oyo bapesameli ndingisa ya kolia nzoto
wana ezali pona lokumu la tata Nzambe après 5 ans uta libanga libotos leto vous komona batata surveillant pe chama kama manso aliment nyonso bakota na kimia nyonso bazwa na bolemo nyonso tala communion ya mwana wana simbe lamba papa mai tope makila mpote to sili sa cérémonie mokolo mwa lelo batata pasteur bamama bien connaissent batata ngala pote akoka kolia nso soki cérémonie o esili tata mokonzi abule akobilamba ya bonganga po akolata yango circonstanciellement lelo soki ayei donc teni alati ezali officiel malako lendisima ye tala lolenge elaka tozali komona manso ndenge ezali kolekela ezali kosikisa bilili ndenge oyo lolenge nini manso mazali kolekela okati ya ndako ya Nzambe ya tokomi bongo na ngonga ya 15h15 sope ngonga ya misato na nsima ya nzanga 15h15 tozali kopusana malembe tala lolenge réalisation ezali kosala mosala na yango ezali kotalisa biso manso lolenge tozali kopusana bozala fidèle na chaîne na bino oyo bino mboka nkamba misala miye mizali mboka nkamba milulu miye mizali koleka mboka nkamba lolenge ni tata Simon Kimbangu kianga na lingomba komema yango mosika bozali komona lolenge cérémonie ya mokolo grâce ya neselio apesio makoki kanisa pe mosala oyo abule ya kobima na mangonga moke ozonga pona kosalema to pensisani lolenge yango ebongisama ete pona kosalema to pensisani lolenge yango ebongisama ete tango nyonso tokoma mokili mobimba na bikolo biso Yerusalemi tolanda libondeli. Wana tozali kozela ete opesa ndingisa na banganga Nzambe bako kozonga na nzoto oyo etikali kuna na ndako ya moke epai wapi sala ya ntisani ndenge yango ebongisa mboka nkamba ekosalemaka na tina ya botongi bolamu na biso tokozwa yango na Tawi fueni stuna kutula mama sidi kale yebetu yakchukule mfokololo mwana kumbwa si mwane mwanda velela
tozali kozongisa kolanda biso bino banso bozali kolanda biso tozali papa Achille Uta bozali kolanda biso tolobi ete bino banso bozali kolanda biso so bokomeli biso soki ozwi nzela ya kolanda biso kobo ete toyeba nani oyo azali kolanda biso uta mboka nini. Wana papa Simon Kimbango Kiangani ye wana asili kozonga na katmi ezali en place pona koserve tozali kokoba na bazali kopesa mindule ya kilokito lelo kokanisa ete tozali mokolo mwa yenga nzokande ezali mokolo na monu topé sacrement à Sainte-Seine. Et pas une abisso, mpona kolanda maye mazali koleka ombo. Tout se passe avec des détails. Bokoba kokomela biso soki okomi oyebisi biso ozali kolanda na bosenga penza ya bisaleli mpona ko bongola nzambe tata kolo yesu atika bokonzine ya likolo akita na se kovanda na biso elongo Sainte-Seine sacrement oyo e ndimama na kati ya ordination tope kokula bonganga tala ba sacrement oyo elite ozali na yango ozali kolandali na mikili ya poto pe na mikili Afrique na Afrique du Sud marque na bino ezali vraiment le bienvenu pa na biso oposa na kende ekende na coin et les recoins du monde Simon Kimbango te ngai na yokaki sango ya Simon Kimbango te ya kopesa bino sango ya tata Molimo Sang moto moko azwa raison te ete kopesa bino sango ya manso mazali koleka Judith Makumbu presque Saint-Ouen ozali kolanda biso na bokebi nyonso topesi yo mbote pe tozongi silo matondi mingi tozali kosenga bozala toujours silo matondi mingi tozali kosenga bozala toujours fidèle ete esala susu mosala koleka soki toleki esala susu mosala koleka soki toleki kila na ndako ya moke epai wapi yango ekobombamaka tala bazali kozonga epai wapi yango ekobombamaka tala bazali kozonga na toyebi te papa Ntimba to pe mama Ntimba bino banso tozali kopesa bino mbote tike zali ya mapamboli biso ba tozoma délégué du collège exécutif na kati ya République isaki biso na mokolo mwa lelo lobi na biso ete esengeli to oyeba ntina ya communion toyeba ntina ya communion soki toliaka communion ezali mpwite tolikia ete na mokolo na nkombo ya nzambe tata kolo yesu pe molimo santu liwa ezali ntina tokozongelaka pa tata kasi ezali na mokolo moko nkolo na esambiseli na liseko ya suka soki te omelaka makila maye te mpona kozala mokolo moyi wana okoseko wana
okosekwa te nsima ya liwa. Tala balati te nsima ya liwa. Tala balati pembe pembe bangwana bazali kozonga ndako ya Nzambe oyo etongama bazali kozonga ndako ya Nzambe oyo etongama na 1000 places assises en mémoire il y a 30 000 places assises en mémoire il y a 37 000 ezaki déportés. Tozali kosenga ete boyeba bon s'abonner de plus en plus. Bon s'abonner de plus en plus pour diacre. Bon s'abonner de plus en plus. Bon s'abonner de plus en plus pour diacre, maman diaconesse, maman pasteur, papa secrétaire ya ville sainte topeli catholique tokola kabinete konzabule akozongela biso voilà wana ba flitus zongela biso voilà wana ba flitus te basilisi ma Bible. Diacre Tobi Mafuta, diaconesse. Bokopi les bébés, révérende Akebwa Virginie, diacre Mokako, diacre Musanga, diaconesse Ilanga Odette, diaconesse Ihanjo Micheli. Pe lokola likolo e somakasi ba oyo nyonso to protéger yango sante. Molimo santo tuzongeli programme na biso l'équipe ba pèlerin pe ba volontaire ya lwenda na yango sengami na selo pendongi moko moko akomisa pe kwanga moko ya monene botoseli Alphonse du département des affaires sociales Nazali Koseng ravitaillement il y a premier trimestre il y a un Kamba na mois de mai. Augustine chef de département qui m'a social liebis epa yabana il y a février 2025 il y a ndako au dépôt de fleurs na yango yo mwana ya Grand Équateur yambo ya kozonga koma na cher pona kosilisa mosala yango na niongo monene soki tosilisi mosala oyo te mokanda ya Nzambe yeba na kati ya chantier tozali na batunge bazali kosalela Nzambe na biso non permanente de Grand Équateur. Et memi biloko pona mosala biloko ya kolia nyonso to mema na chantier. La fondation
concert les sous les lots jeudi le 9 avril 2026. Un JTK Nkamba théâtre, 2 chorales de dirigeants, 7 Fatraki, chorale traditionnelle kimbangiste, 8 Gaki. La grande chorale de dirigeants Kamba, ezalina kati na biso na kombo ya maman Kadivioki, nzoto ezalina ndako ya Malili, programme ya Bokundami et Matete na ville ya Kinshasa, na ebisi na ngai ya liboso na mboka États-Unis na kombo ya na Kinshasa, signé révérend Okembe Lohenda. Libota Papa Nsoba Diasilwa bazali na mawa sectionnaire ya paroisse ya Lutendele Misi ya Tongo nzoto Sangamamba komela sango oyo ekomela ba volo 1974 programme mosusu ekopesamela biso famille matanga mazali kosalema na Kinshasa 74 quartier Kimbwala na mo Ngafula Twadiko Gabriel na Malita oyo azalaki directeur général honoraire ya chorale Yelusa ba chef coutumier bakonzi ya FARDC police nationale congolaise na Yeluselemi bazali na biso elongo kati na tempelo munene na losambo tu yambi quelques recommandations ya Papa Ngoma Mato ye azali sympathisant outi na Mwanda. Recommandation Inkisi, recommandation ya Papa S2 Simon Blende outi na Mbanza. Apollinaire, il est sympathisant, professeur à fait 2 feuilles de route, il y a Papa Anissé Yazali, chef de spécial, il y a Sena Sem, il y a Papa Lukan, P. Faki, musique. Mwana pe tata molimo. Merci beaucoup kina binoko fanda to sengi na bandimi nyos oyo baye na molulu mo le 6 avril bimbangi bizali mingi mo totanga ngo ezali te tozali ko wela ngonga oyo nyos to ayebiki ayaki na kimbangi atele matopesa ye mbote to sengi pe na bandimi ya 4 camps ya Mbanza ba choriste ba protocole Croix Rouge membre ya MSSK service d'hygiène Misala Katina Yeluselemi, responsable du réseau de division Nkamba, Botel Mabanso Pesabino, Mbote, Tosengi, na tata médecin directeur ya hôpital Nabiso, infirmier titulaire ya centre de santé, papa ya quartier Mamamoui, l'administratif paix, technique, et l'on a ba maman ma folle, ba maman veuve, et l'on a ba maman ma folle, ba maman veuve, Mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata. Mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata. Mbote na kombo misatu ya bule na territoire par responsable ba mouvement Nena Vincent Yazali aumônier kimbangiste na aumônier comptable provincial à Outina paroisse qui est en charge des questions scientifiques et académiques. Molimo Centre. Merci beaucoup. Professionnel de Kamba, Nkandiabola, inspecteur, secrétaire, comptable, évangéliste et ville sainte. Élément et longo na personnel na ye administratif technique. Sengi na ba responsable de mouvement sur service au niveau général, ba responsable d'habiter le minen na biso, école de formation. Ya mwana pe tata Molimo Centre. Merci beaucoup kina binoko fanda, ce qui est Zalina pe tata Molimo Centre. Merci beaucoup kina binoko fanda, ce qui est Zalina.
Tata Molimo Santo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kina bino kofanda to sisi bongo na kombo ya Tata Mwana Tata Molimo Santo. Kina bino kofanda to sisi bongo na kombo ya Tata Mwana Tata Molimo Santo. Bruno Magondo, Papa Révérend Bruno Magondo. Bruno Magondo, Papa Révérend Bruno Magondo. Kombo ya tata mwana pe Tata Molimo Santo. Tolanda kibanso mwana pe Tata Molimo Santo. Tolanda kibanso Matei Katena Yerusalemi botongi nkamba pe tolona Yerusalemi botongi nkamba pe tolona toboko 10 avril. Mabondeli na biso final lobby mabondeli kozala ya 9h30 lobby mabondeli kozala ya 9h30 kasi litio le 12 tozali koyebisa na biso nyonso banganga nzambe ete lundi le 13 avril kasi le 13 avril, kasi deuxième niveau ya mise na banza kintwadi ye mise na banza kintwadi ye mpangisa honso no basalango ku kabine kya tata otavana mbuta zetu kembote munkumbwa ye mwana ye tata mwanda velela bambulombele kwa bankole bana babankole batekolo babankole bambulombele kwa bankole bana babankole batekolo babankole faki Tata Mwanda Velela munkumbwa se nzambe
bao bakalanga lokufi mbote munkumba wasi yo on jatamwanda
titusu lukumama lukandama di lumoso ye lubakala lubaluka yetela kona fumu ndalo sungi kalo funda bana fulu kondo kwa likuka bungi ankumamani Suzuka, Kanama, Munda, Kunati. Ungi and Super. Bivuka beti ulumba angia tulu titus
Génération,
maloba ya bapapa malako na bango oyo bazali kosenga lokola tokomi na 105 ans ndenge mateya masopani mpe ekomi te parce que soki ekomi solgan ekomi komona biso moko tokoti na etape mosusu changement donc motu na motu tire leson na makambo oyo nde tozali koloba papa Ferdinand nazongisi ozobele epai matoni mingi Révérend Faustin comme vous veniez de le dire agent de l'économie et du développement papa André Kiara nous a exhorté de bien il a parlé du changement des mentalités d'étapes, changement d'époque, changement des calendriers, tout ça c'est pour nous franchir déjà une étape et ce n'est que le début du comment dire un état dans un état comme le cas du Vatican comme nos papas nous l'exemple nous missions devenir Papa Titi
Golela Chibanda na tongo kaka tamu tibeko Marki Konde Nengaluzi Ambushir opération trop les alitaires opération trop les alitaires Kibangisimo ye alors natina RDC nazana lisenga Ndobaso e Mongala Mundele Poto libere batangala Mundele Poto libere batata gaina batopoto Rene ayena $1000 Rene ayena $1000 très bien maman mwana yo très bien maman mwana yo ya Lyon bana Lyon yo ya Lyon bana Lyon bayena na Suisse mama papa yena mbele lenga kabangote auti musika tanga mo revelando tanga mo revelando papa total bayena papa total bayena $1 million de francs congolais
municipio ya Kilamba $500 Kilamba $500 changement ya courant itolongwa na SNEL pundu ozali kibak itolongwa na SNEL peke ya groupe pundu ozali kibati na prix spécial ekomela makila ndenge tozalaki kolimbola yango ete okati ya esi ya molimo yende tata molimo centre kotalaka biso ete Yesu Kristo na ntoma na ye wasikisiki tata Simon Kimbangu lingomba ebongwani nkamba ebongwani Yerusalemu ya sika lobilobi awa ya leta ekoloba ete ye leta azwi yango tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesaki mokonzi communion ndenge tomoni lelo oyo kolia asila kokula esengeli mpe alia kolo yesu aloba ete moto nyonso oyo akoliki te ezalaka na ye elongo mpona kozala na kolo yesu ebangisi ezalaka na ye elongo mpona kozala na kolo yesu ebangisi te ekotosaka mokano to mpe elaka ye wana tosengi bolimbisi mpo ete nzoto esalemaki mpe kopetola bato administration evandisamaki ozwa esamaka le 6 avril na kokanisa epai wapi heure esilaki kopesama tomoni mpe kopesa papa Salomon na biso nde mama ezali kozongisa matondi na papa Landu Alfonso tata Simon Kimbangu nzambe saka nzambe na biso nde tomoni baye bauti France baye bauti États-Unis tomoni baye bauti kosalisa misala mike mpona développement ya mboka Cap nde fete na fete okomi na suka